Hey, Fidèle Story na Kinshasa, hey, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Hey, merci na ba fidèlia, merci na ba fidèlia na nyonso, ba fidèlia na nyonso tout ya Congo Brazzaville, na Wando, na Okoyo, na la mairie d'Infilou. Ba fidèlia na nyonso tout yanga makoso. Film oyo na dédié yango et pas ya ba fidèlia pe ba fidèlia na nyonso tout ya talanga ya potopoto ya mongali bozalaka bino Fidèle Story yango yo na Janeviale na Batignolles Fidèle Story yango yo na Bakongo Brazzaville na lela bino ya trop merci na ba fidèlia surtout ya ville province ya Kinshasa na Monga Fula na Barumbu na Bandal ba fidèlia surtout ya Selembao ba fidèlia surtout ya Ipene ya Lalou ya DGC Barré Nawa bino Serge Fidèle dit autrement appelé Motonzambe na lela bino ya dega toyeli bino film ya sika film eza kitoko film oyo eza gu film eza lengo oyo wapi ba fidèlia na ba fidèlienne topesa merci na honorable Moïse Kama Mateta ONGD MK ONGD MK ya honorable Moïse Kama Mateta 6600 volts topesa merci na trésor Kintua itebe mwana nzambe papa social papa na Jafet na la grâce topesa merci na Lendele Louvelela film oyo na dédié yango et pas ba fidèlia pe ba fidèlia nyonso tout ya Brazzaville banabela film oyo eza pona bino film oyo na dédié yango et pas ba fiancé nyonso tout ya République démocratique du Congo aux fiancés aux jeunes filles aux jeunes garçons film oyo eza ko concerné yo film oyo eza kitoko film oyo eza goût merci na Crédit Shop Africa Crédit Shop Africa pona kosomba ba télévision pona kosomba ba congélateur pona kosomba ba ventilateur Crédit Shop Africa ezali wana pona bino Crédit Shop Africa ezwami na avenue Maindombe avenue Maindombe numéro 27 avenue Maindombe numéro 27 na commune ya Kitambo quartier Wenze benga bango na plus 84 70 14 447 film na biso ebandaka awa epai wapi tomonaka mituka ebele ekiti awa baza koyembela bango baza banani ba fidèlia tolanda film oyo na bokebi nyonso tout film oyo eza vraiment leçon pona bino ba jeune bino ba jeune oyo boza koenvier kosala ba business ko évoluer ba entrepreneur film oyo eza pona bino bolanda yango na bokebi nyonso tomonaka bandeko na biso ya mibali ba figure bien reconnu bango yeyo baye wapi bazoyembela bango bango oyo bazobina
fidèle d'histoire yango yo ba mama ya Selembao, ba mama ya Sigida, ba mama ya marché de la liberté, ba mama ya Pascal, ba mama ya quartier 3 na Masina, ba mama ya Kingasani ya Suka, ba mama fidèle d'histoire yango yo bozota lato bozota laté filmo eza kitoko filmo eza gu filmo eza lenge oyo wapi tomonaka mbongo ezobwakama awa mbongo ezobwakama tolobi koma kolo lopango zwa lopango na yo 20 mètres sur 20 na $1000 ya pamba na lobi bien. Koma kolo lopango zwa lopango na yo na ya 20 mètres sur 20 na lobi bien. Zwa lopango na yo terrain 20 mètres sur 20 na $1000 ya pamba epai na ye moko honorable Regain Basula papa social motomoro bien Airbus Pro Service Airbus Pro Service agence immobilière assure il y a confiance et y a fidélité il y a ponctualité et pesiba na Kinshasa et pesiba na Brazzaville surtout la diaspora opportunité il y a kokoma kolo lopango avec beaucoup d'assurance, beaucoup de ponctualité. Balobi traitement ya ba dossier ezanango lopango mapango eza cadastré mapango ya Airbus Pro Service eza vraiment cadastré. Bengaye moko honorable Regain Basula papa social na numéro oyo plus 243 plus 243 81 plus 243 81 81 Yoana tozomona bandeko na biso bango yo bazobina mais profiter obenga Airbus Pro Service pona kokoma kolo lopango na esika ya malunga na plus 283 plus 243 81 65 76 913 komakolo lopango na esika ya bien olingo tika héritage mbote na bino nyonso mwana biso ya mwasi sikoyo ekomi ntango oprouve biso po présenter biso mobali na yo bayaka libala eza ya nani film oyo eza kitoko merci na bino banso bozolanda biso na Miel Télévision chaque jour na Miel Télévision na 15h juste rediffusion chaque jour na 21h juste fidèle d'histoire tozali pe tokozala toujours wana avec moi votre humble serviteur le président fidèle de Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager la star du moment na pesi merci na mère Palin Kolobor Rovia fidèle de Makesi je dis merci à Serfi fidèle de la basketteuse la fille à papa oyo libala ya nani mwana mwasi ako seke mobali nde nani tolanda filme oyo na bokebi nyonso bafidélian na bafidélienne nyonso fidèle d'histoire yango yo bozotala to bozotala te mokolo mwasi yeyo ayaka komelisa ye masanga nzambe apambola mwana mwasi moko azolanda filme oyo ndeko na ngai ya mwasi tika eke
onction ya libala oyo elokalize yo bisiko ozali bafidedienne onction ya libala elanda yo 2026 oyo yo mpe obala yo mpe osala mariage coutumier religieux yo mpe bakangela yo lopango napesi yo chance wana au nom de mon père, le pasteur Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, Bana CFC, na pesibino mbote bisika bozali. Merci à mon général, Sonic Afuta Rockman père. Boye malamu. Waga nogo numa, ngoro numa, Mando ngambiri, mando manama, mando ngambiri, madabu tamani, awa bisoto ziazilaka, père azobeta parler à langue. Na komones na pamboli bino, amen. Papa pambola rabana, na pamboli bino peli susu, botelema, Zamba sunga yonde konanga mwasi ozolanda film oyo yo pe ozali pamboli ya ba parents mon frère tika kotelemisa mwana bato na bakwe ba rendez-vous na ba bar na ba hotel yaka prédoter mwana ya bato balaye honorer ye et ko sala d'abord fierté na yo film oyo était ya yonde konanga ya mobali 2 ans 3 ans 5 ans 6 ans 15 ans, musuku tu bakoma 20 ans relation amoureuse na obi. Yo moto bo sala 10 ans ya relation amoureuse bobo tate. Na tu na bino 5 ans, 15 ans. Yango ata ba parents baza étonné mwana botami akoli akomi 15 ans sisi azui diplôme bino bozakaka na kisheri film oyo rappelé ndeko nanga mobali kebala mwana ya bato fidèle story yango yo tomemeli bino film oyo eza kitoko tomemeli bino film oyo eza gu tikanga na memela bino sango ya Credit Shop Africa Credit Shop Africa ezali kopesa opportunité na ba congolais nyo surtout ba congolaise ba stabiliser bandako na bango stabiliser ndako na yo somba biloko ya ndako na Credit Shop Africa télévision fer à repasser congélateur frigo olingo somba biloko nyo surtout ba table ba salle à manger benga Credit Shop Africa na plus 243 84 plus 243 84 70 14 447 okozwa Credit Shop Africa Credit Shop Africa ezwami na commune ya Kitambo tozwami na commune ya Kitambo avenue Maindombe numéro 27 quartier Wenze avenue Maindombe numéro 27 quartier Wenze tout près na maison Mbungu Credit Shop Africa ezawana tobenga yango tobenga bango film oyo eza kokoba ba fidélien na ebisa bino sango ya honorable Moïse Kama Mateta mwana ya tango ya solo honorable Moïse Kama Mateta ONGD AMK 1600 volts topesi merci na honorable Moïse Kama Mateta mwana ya tango ya solo mwana ya tango oya yebi pasi ya bana tango natif ya tango na tango toyebi kaka honorable Moïse Kama Mateta ONGD AMK merci papa merci na ba fidèle nyonso tu ya changu na njil ba fidèle nyonso tu ya changu na njil na masina na maluku na nsele ba fidèle nyonso tu ba fidèle na pesi bino mbote
azo yambate. Ah. Oza sûr Karoya? Oui, naza sûr. Désolé vraiment. Na Kwebi Sabino que Aza Moutonga za ponctuel. Vous êtes vraiment patient. Tu dois comprendre que tu es là, tu as perdre de tes belles bouilles, hein? Donc, on va laisser ce temps, tu vas vendre la bouille. Ah! Oh! Hey! 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 Naza vraiment désolé. Vraiment désolé. En tout cas, embouteillage. Eh bien, Matron, ben, est-ce qu'il nous a accepté? Mais, oh, chef Naïbisa Kiyo. Baza batomine na kati ya mboko. Batomine. Oh, na sepeli vraiment. Bien sûr. Film bandigu. Tolanda film oyo ba filédien. Film côté ayonde kunanga ya mwasi. Film oyo côté ayonde kunanga ya mobali. Tout le monde a appelé ba soda bango yo. Maman na biso ba pesi mission nini? Mission ba pesi eza pona nini? Amemi nini? Ba soda pe bazolanda ye, ba kosala ye nini? Ah. Ba o bazozela ye, bazozela nini? Film oyo ebandi gu. Film oyo ebandi kitoko. Mutu yango yeyo, mwana yango yeyo. Donc batindaki azwa mwana. Batindi azwa mwana ya nani? Bomeka ko bouger te. Soki bomeki ko bouger, bomeka kutu te. Soki bomeki to kobeta, kama mundu ko pe ko beleko te, hein? Madame, quel bosso? On a vu ça moi aussi. Allez, vous avez le bosso. Vous avez le bosso. Mais c'est un abisso. Vous avez le bosso. Vite. Vous avez le bosso. Vous avez le gouda. Ninango, vous avez le gouda. Trobi kende. Nabi madame kende. Tolobi bo kende liboso. Quel bosso madame? Ninango. Yaya o na salili ni o bandeko bosomo na basali batoyo bateka bana mona zolala kaka oui azolala mais bobi misanga awa pardon bobi misanga madame zala l'aise to kodman esika oyo elo moko te za impossible pour na biso oeza kwa pito salaka dozala calme. Ah, comme na bango basalaka basombaka bana madame akendaki kozwa mwana koyiba mwana basoda mpe balandelaki cop bakangi madame na bango nyonso baza na la police film oyo ebandi kitoko mama na ngai ya kitoko mama na ngai ya bien mama na nga na ye mama oza sengote na yebi keza yo na moni keza mwana nga oui mama jana présenter yo o ba camarade na ngai Linda Lenem mama bonjour mama bonjour boye malam mama la kanisa nini oyo eza voiture ya camarade na nga oyo ya ngai mais oyo eza kuna na soma ngo pona yo mama na yebi ko sepela nango yaka amemelaka mama voiture mama landa film oyo ete ayo mama mwana amemeli mama ba voiture ayina ba camarade mama akosala nini yebisanga biloko wano memelingo zangu wapi naza intéressante nango te mama nini ngo zoloba mama nazwi tana ngai ya koluka mbongo nasombeli ofati pozo boya
ba mama bele bazoka ba mama koma na mbongo ngamna na somelo kanga munoko est zo kanga ya zonga pa mobile na yo maman pardon nasi na bosa déjà ebuka tika nga na pa na ke na vina nga maman pardon tika na rejoue na vina nga ya sika maman pardon vraiment tala keba yo na mono lati ozwi kindoki soki olie yango te omeli kindoki ngozita est-ce que yo kanisi ozosala eza malamu donc vieux ozalaki nango awa na mboka vieux ozalaki nango awa na mboka nayebi yango bianga mama na yo mwana ngai pardon osali nini mpo koma na bozwi boye osali nini mwana ngai mama pardon naboyi bakisation mama nabundi mpo na famille oyo obundi mpo na famille oyo yo mpenza obundi mpo na famille oyo ozokanga te mama pardon yoka ngai nalingi busoba wana te bakaro nalingi te mama aboyaka kado ya mwana na ye ya mwasi mama alandaka bakamaradi ya mwana na ye mama bongo te otete bakamana nga bongo mpo na nini kanga munoko na yo ozoze oloba na nga ngai nazosama munango ozoze ale bolongwa bokende napusa bino te tala bango kuna batie basili ya minene boya sawa nakokata bino mama bongo te mama nzambe o mama mwana na ye autiville aye na mituka amemeli mama kado mama ebisi mwana alobi ngai nakoki koaccepte te bakado oyo ozwi mbongo oyo wapi yaya oyebi awa ezaka ke place na koli place na botami fi touti nango eza vi ya pasi solo nazosentir solo awa solo vraiment kobanga te eza ngai koloba te ki ozomona ange eza ngai ngai oyo bobanda komona ana na mboka na changer nakomi na bozwi adengolaka donc adongoli yo ouais ma chère aza impoli nayebi ki aza impoli mais eza bobola nde ezolobisa ye kolanda babola te ngozi pusa kuna pusa kosimbanga te toye koluka ebuka azali ebuka azalaka susu awa te o olingo loba nini azalaka te alongwa wa akenda kala ok akoma wapi vraiment adresse na ye non nayebi te nayebi adresse na ye te place akenda nayebi te bon bandeko na nga tokende tolongwa wa tokende déjà okomi kitoko oui eza mbongo ekomisa moto kaka kitoko oh madame vraiment nasepeli vraiment ebuka o mwasi ebuka tala mbongo oza siki osimbi 1 million nasimbi 1 million depuis nabotama na miso na nga baboso namona yango 1 million tala yango oyo mwana mwasi ala akomi na mbongo oyebi mwasi ebuka vraiment mobola oyo tobandeki konyokwama na mboka nzela moko maboko pafa akomi na mbongo yaya na nzambe eza possible avec idée donc nzambe mpenza biso tosambelaka butu moi tozokende bagene azomona biso te pesa nga mpe nazwa ndambu nanga keba ndeko azalaki na mboka azalaki na eloko te automatiquement eke vile akomi na bozwi amemeli mama na ye mutuka
maman alobi jamais na kondima cadeau wana il faut ebisanga source na yango euti wapi oh nioma oh no tia bien ni boy non donne de tous les donnes oh loba yango boye malamu messieurs merci messieurs na sepeli vraiment ndenge boya menga na ndako na bino Nazadon milliardaire Naza mal milliardaire omoni benga don milliardaire boye malamu don milliardaire ha benga siko bien yango wana en fait nayoki makambe belé à propos na yo surtout là où ça prend de onanga vraiment zo me maï bien oh donne nana ebisa vérité aza makole kalipa mboli pona ngatala selo yo azo s'occuper bien na ngai oh bébé alors nene ni bozali vraiment bino surtout awa ningo zo mona to za vraiment kitoko to za bien les avements malamu donc lo bakolinga ko so nanga lo moko bolingo nanga vraiment aza bien pour nanga aza confortable pour nanga oui namoni ngape na ko sepela vraiment na zape mosi aboye eza vraiment malamu awa ba camarade ba milliardaire mi balé tokoya ba source ya bozwi na bango eza nini peza wapi ndeko na ngai kozalaka pressé te ya kozala impressionné na bozwi ya moto azotambola na mituka oza suivant oza moto esengela landaki na bureau kozalaka impressionnant te na bozwi ya moto yazosala boye yaza na mituka aza na mapango kozalaka vraiment ndeko na ngai impressionné te bozwi ya moto ebetisaka yo libaku te ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali se contenter na oyo oza nango esili oui nasilisi na cause l'appel semaine prochaine oh ok okokende oui madame merci vraiment merci d'accord madame yo okokende film oyo eza kitoko film oyo eza goût film oyo eza kitoko oyo wapi amonaka nani osani na bureau na ngai kosala pas sauter s'il te plaît mangozi pardon naza désolé naza vraiment désolé ya nde na mangaki au respect pardon vraiment limbisanga yo pardon vraiment na moni na kati ya bureau na yo na ba itaki oza bureau na yo mangozi pardon kanga muno na yo oyo tsoko luka musala epa na ngai moto mangaki respect keli banda pardon mangozi pardon nazo zanga ma musala pardon sunga pena nazo musala pardon na sunga mama na ngai pardon vraiment nazo musala oyo pardon to ya kesika moko na mboka pardon vraiment sunga ngai pardon obwela ngate na kande kuna mwasi vanda merci vraiment merci mwana mwasi o baza kesika moko na ngozi ye mutafioto laki ngozi ye bisanga ye na ebiki oza mutasuka kuna na batu bazate batu basili ya kanga mutasuka mais au sein ndenge ni pokoma na bozui okoma ba biobo wana eza problème na yo te yo lobaka oyo yeli mais mangozi nazo mituna ndenge ni yo na mobali na yo bolongwe na mboka boke na ville ba moko bokomi ba riche est-ce que yo lobaye ke mboka meza malédiction ebuka koma riche oui akoma riche ebuka na yo wana bukabwana mwana mwasi oyo na garso wana bala mwasi ato bala mwasi na libandeli
bazaki mosina mobali bakabana bazaki babola bazaki na eloko te mais ka tango bakabani bake ville oyo akomi riche côté na ye asali ba entreprise oyo pe akomi riche côté na ye asali ba entreprise source ya bosida bango eyebani te ti sikoyo tolanda filme oyo na bokebi nyonso bafidedian tika na betela bino lisolo ya Credit Shop Africa Credit Shop Africa et pour na kosunga ba congolais ba congolaise Credit Shop Africa oui madame ozoluka na sunga na nini nazoluka nazo apura komona ebuka zali ebuka oui ebuka patron na yo ebuka nayebisa ye ke oza nani yebisa ye ngozi tala ye kuna ngozi ayaka koluka ebuka mpe deja bala ex na ye oyo bazalaka na mboka bakabwana mpo na bobola oui bebe yaka noki naza na nzala bonjour patron kanga munoko na yo nabengi mwasi nanga oui monsieur limbisanga vraiment oh loba na français ok ninango mwana mwasi baka oh mwana mwasi moko aza libanda kuna azoluka yo ok patron mwana mwasi moko aza libanda azoluka yo aza na besoin na yo nga napesi rendez-vous na moto oh hey patron nalobaki na yo loba na français pardon natuni ye kombo na ye soki boza na rendez-vous na kombo na ye alobi boza na rendez-vous pete aya aposaka amona yo kombo na ye nani eke kombo na ye eza ngozi kombo na ye ngozi ebuka ayoki ngozi aye koluka ye atelemisi miso patron asali nikanga munoko na yo aye kosala nini awa patron nga nayebi te o kanga munoko na yo ese na biso oyo bebelebele monsieur nayebi te pardon nga nasali mabe te pardon vraiment ngozi aka koluka ebuka ex na ye ebuka asi abala akoma na bozwi ngozi pe akoma na bozwi tolanda vraiment filme oyo boko kota sikoyo kota bafidedian na nyonso mpo na kokoma kolo lopango na mbongo ya moke na $1000 ya pamba oh sheri na ngai ya kala yakoyamba ngai oh kakolokisa makolo na maboko na salite osala nini awa wow namoni pende okomi na bozwi oyo nazo comprendre taki ezaki okomi na bozwi ndenge ningo natikaki na mboka nakanisaki naza moto nakokoya kosunga yo na pasi ozalaki nango moto ya liboma lokola yo ozoyebisa ngo ya kosunga nga naza désolé mpo na yo ozalaki na posa ya richesse ezwi ngai nde ondimelaki na ngai te osuzestime ngai ozalaki na kondima te ozoloba nini yebisa nga
mwasi nini akoki kondima na mobali oyo aza kokata komilesa ye moko te est omitalaki bien okoki komikantala vraiment ndenge ozalaki kala sikoyo ndenge nazalaki kala sikoyo longwa liboso na nga kende zela hey, hey. Ah, hey. Tikanga na avertir yo mbala sima okoya awa na lopangu na ngai okomona partie sauvage na ngai ezala mbala suka ya kotia makolo na yo awa sikoyo longwa ba ex bakabwanaka mpo bazalaka na mbongo te bazalaka na mboka yo zoba kama porte wana bakevili bango mibale ezala mwasi ezala mobali bakomi na bozwi source ya bozwi na bango eza nini tolanda filme oyo na bokebi nyonso bafidedian tolanda filme oyo na bokebi nyonso bafidedienne filme oyo eza histoire moko très profond côté ya yo merci na Credit Shop Africa ndenge eza kokoba kosunga bakongolais somba biloko ya ndako na moins cher azongaka na ndako mosi amonaka ye wana nani yaka eza eloko yoko kobebisa journée na yo te naza vraiment na kanda namoni vraiment akomi so mal à l'aise Vanda pardon Vanda chérie Vanda vraiment na yebisa o nyonso ba ex tosoka wana yo kenda kende kamba moko te ozonga supu anini ba ex oyo balinga ba ex baavance te mwasi omoni libanda wana azalaki mwasi na nga azalaka mwasi na ngai ndenge nayebi kovandaka wa aza mwasi moko aza désespéré azo riske nyonso kaka po ayeba ex na ye aza ndenge nini lelo na Congo ba ex bakoma ba FBI ya ba ex na bango zala calme oui oui papa lobaka lobi biloko eza prêt est-ce que kopesa oui pesanga na mela nalia na mela surtout eloko na ngana na melaka yaka nango na biloko papa ebisaka mwasi na ya lobi lelo ba ex bakoma ba FBI akolinga yeba est-ce que joa tokabwana azaka bien est-ce que alataka bien est-ce que aliaka bien est-ce akoma kosala place ya bien mbozi mpe yeyo makanisi ekomi komata ya ex na ye akabwanaka na ye bazalaka babola ex akoma na bozwi ya bala ndeko na ngai ba ex ye bafidedienne nyonso tu ba ex bolanda filme oyo ete ya ba ex ya po bazangaki patience
bazanga kondima ex na ngai yo moto ndimela ngai te yo moto lobaki eke naza improductif na mobala ba niveau na yo te ex na nga ex ye ex akoma na ye mwasi ya bantufa est-ce que tension ça va ex nanga ça va ex zamba pambola ex nangai obala obala moto mongo ex ex nangai napesi yo mbote pili oyo eza kitoko ba ex ya motema dugudugu zana nalingi couleur oyo blanc na rose ezalaka couleur moko ezalaka bien ya tiraka violet na rose ezalaka mpena parfaite wi nayebi me nalinga baviolet te ngai nalingaka couleur oyo nalingi rose oyo blanc na rose oui ok alors tokosala blanc na rose tobongisana kiso photo moko zela nano film oyo na dedi yango epai ya ba ex tala na couleur oyo pendeza bien nalingaka ngo ok sala choix na yo olingi oh chérie bonne journée monsieur journée malamu boni boye malamu sali oh bébé moto azo préparer mariage so yeyo oh naza malamu ndenge nezoleka bien sola na ye naza likolo yaya soko da pose loko tuna ye akopesa yo ndeko oyo ayaka mpona kobongisa mariage mamolatis accepte yango te est-ce que nakoko ndima pende oyo nazomona donc nazo comprendre te ebuka pende akomi na mbongo akomi na besoin koaccepte te buzoba oyo ndenge nini yo yebi kasimbikisi nazo comprendre te nayebi bien ndimelanga est-ce que mpo nazo sous-estime ye mpo na nini ozo sous-estime mwana mobali aza mobali ye ake yo poke ake esali nini ake esali nini donc mobali oyo nga na nyoko amane na mboka mpe namoni ye penda lelo akomi na bozwi mwana mwasi zala calme mibali baza mystique ok plan na yo eza nini plan na nga olingo yeba plan na nga oui nakokangisa ye nalingi bakanga ye ava na la police ata une semaine fona venger mpo na ye ngozi est-ce yango nde kopesa esengo de kotala est-ce vraiment tika komitungisa mpo na ye eza te okende makambo mosusu yoka tika ye tranquille sala makambo na yo deja mpe asi abala akoma na mwasi mosusu tala makambo na yo wi linga mpe oyo yo mobali nazo soutenir ami na nga okobosama mobali wana te kapo abanda kosala o bien eza mpona yango kasi mpona yango nini po soki eza mpona yango te nini mosusu azolandela bebe tokomi kaka te na tokomi nanu te tokomi te filme oyo
na dedi yango epa ex na ngai ex na ngai azalaka kote wana ex yo moto ozanga kondima yo moto omonaki biso toza baeloko te ebuka yeyo ex abandonaki ye ebuka yeyo ex amonaki aza improductif ebuka yeyo akomi na bozwi ebuka yeyo akomi marie ebuka yeyo akomi kosombela mwasi mosusu mituka bandeko na biso ebele ya basi bazanga baopportunité bazanga bahomme de la vie na bango likolo ya presse ya lingi akutaka mobali aza na bozwi mbala moko ndeko ya mwasi azaka na besoin akuta mobali oyo asi atonga asomba mituka ba ex filme oyo ete ya bino filme oyo na dedi yango epai ya Serfe Fidedi la basketteuse ndeko na ngai oyo vazi na ngai naza malamu boni yo pe naza bien mikolo ozomonana te nini yango ozoleka te ndeko na ngai mwasi yoka nayebisa yo moni nazwi bosala yoka na vie oyo esengi ozala relation olingi oloba nini relation nayebaki te ke madame ngoza aza na bozwi boye madame ngoza aza na entreprise ya monene nayebisaki yo jour wana ki apesaki nga mbongo ebele mbongo wana nde ozomona so bilamba ya sika tika madame ngozi aza na entreprise ya monene engage nga nayebisi yo mikolo nyonso tu nazomona nde komona bozwi mbongo ndeko na ngai ya mwasi kabola pe mbongo wana na ngai zela nano na opesa yo nsima nafunga nao ndako wi nazoya fungola ndako Fidedi Story na Kinshasa Fidedi Story na Brazzaville Fidedi Story partout nzambe na ngai oza vraiment drôle soki naponaki yo te lokola mobali na nga ninga nasala ndenge nini nayebi te nga mpe soki naponaki yo te lokola mosi na nga nazwa esengo ya boye te vraiment nzambe mpenza yebi osala makambo na ye vraiment nzambe aza meilleur nzambe vraiment azali mpenza meilleur asali ozala mosi na nga wi nayebi sheri nga mpe ozali lipamboli mpo na nga vraiment yo ozali lipamboli koleka vraiment koloba bongo te ozoflate nga nazoflate yo te bolingo na ngai wi bebe olinga koyebisaki kama otanga tobandaki kolia mais olobaki te wi sheri nengaki nayebisa yo mais naboyaki ke okata kolia nalingaki osisa kolia après nayebisa yo bien vraiment siko nde nalingi nayebisa yo sikoyo ojo oza mwasi na ngai c'est comme si ozoyeba te valeur oyo nazozwa epa na yo nani explike yo sikoyo soki oza na problème ya koloba kobangaka te ata nazolia ata naza na toilette ata naza wapi kobangaka te oza mwasi na nga oza la seule et l'unique mwasi andimela nga ntango nazalaki na pasi ex aboyaki nga me yo ndimaki nga mpe lelo nakomi na bozwi eza na eloko moko te nakosala te mpo na yo bebe awa te parole na nga nakoloba eza kaka ke zala lese telefone nange ezosoni papa ayebisaka mwasi ozali nyonso mpo na ngai ntango ex na ngai alobaki eke ngai naza incoproductif na baniveau na ye te yo ndimelaki nga yo opesaki nga chance soki oza likambo ya koloba kohésite te loba vraiment wow
Oh, namoni vraiment kamana ngazana ko rappeler après salaire yana. Oh, nini loba promesse nini kanisa nini loba na loba nini. Oh, nangwa nazoloba eloko moko ya motuya, eloko moko ya bien. Olingo loba nini? Nena loba bonjour, bonjour na propriétaire. Il y a tel ça version 2025. Oh mon Dieu. Oh tika bongo. Quoi? Fanda wana to célébrer yango. Ezo mekto to me célébrer. Yebisanga, te c'est cher. Oui, na sombi yango. Na sombi. Waouh. Naza vraiment content. Oh merci. Vraiment sombi tel ça. Oh vraiment tel ça wana vraiment. Faut na matango, faut na matango mataliboso. Na matatel so yebi oui, faut matango mataliboso. Oh, rebi tel ça wana vraiment na wakana sango. Oh, vraiment na sepeli. Yebisanga ulingi na pesa oni na offre yo nini siko vraiment naza content naza na sengo makasi vraiment bravo pour na tel sana yo sombi vraiment na lingi vraiment siko yo tokende place moko boye tokende wapi tokende place moko place ni ngi tokende siko yo bien sûr hein. Est-ce que olingo mangai te na lingina memayo to melakaka ezala ngo ma gravité to sepela pona tel ça ya grave ni zawana hein eza pour ma gravité c'est pour la mutuka to zonga vraiment to kende to célébrer tel ça nazana sengo amina nga sombi tel ça o pour mezati ba fidedia na ba fidedia na nyonso filme oyo eza kitoko ebi koza nga oui ona kolo bezaka koza ngai ngwe bisanga ke miso na ngai moni mosi ya malamu oui miso no mde moni mosi monde zanga po ani no bombela nga depuis kala oyo zela mutu abeti porte na singa te kozoya falo benga nga va oya boye malamu kwa ni telefone na yo oh yango zoya mba telefone te bonjour non na s'excuser vraiment téléphone eza kuna tika na présenter au copain na nga ana o bébé na nga oyo ana na sepeli komona yo ngapela sepeli d'accord bébé na keko zelo kuna na chambre ok nazuya vanda nini pano zotala nga boye yoka Angel na yebi ko ngomi sala heureuse kobo sa tout ça ba règle ba principe eza principe comme na loué eza que tolingaka mibali te pardon nga naza ngozi nga nakataka ba principe tikaka ba principe wana ba principe etalinga te tika nga nano tika na s'amuser jana memelo vert zela pona ngai pe zela nazoya ayebisi ye nayebi keza na kanda ex na yo yango ozwi mobali mosusu mais keba eza na ba principe nabengi yo grand maître nzoka baza na grand maître totunaki source ya bozwi est-ce que baza bato ya kisi omoni bato ya bwania na veyaka likolo na bango oui grand maître na moment oyo yo ndo ozali nyonso mpo na biso nyonso yo koloba yango tokosala grand maître
tosala nini yebisa biso pe tokosala ngo sikoyo source ya bozwi yango yo grand maître aza quelque part bafidedian na bafidediane nyonso filme oyo eza kitoko film oyo eza gu kobanga eloko te esquelette gra munene nzambe ya bozwi merci na bafidedian merci na bafidediane nyonso fidèle d'histoire yango yo grand squelette blanc est-ce que ndeko oyo bozwi na ye mpe eza ya kisi mpo tomoni camarade na ye kuna epai ya grand maître tolanda filme oyo na bokebi nyonso boye malamu mi nango lisusu chéri ozala esengo boye o chéri na ngai naza nouvelle moko ya malamu mpo na yo mpo mango eza nini nazoyoka yo mais il faut mpona moko ozo préféré nini bonne nouvelle be kolia non namoni eza piège mais nazo préféré yebisanga nano bonne nouvelle na kolia kaka namoni vraiment oza na esengo neti batubi yo bébé na yo aza déjà à 3 semaines na libumu moi c'est à combien na zemi à 3 semaines oza sérieuse oui bébé naza sérieuse naza na zemi na yo zemi vraiment docteur a confirmé hein hey papa asepelaka mwasi apesi information ke aza na zemi zemi à 3 semaines nasepeli vraiment naza vraiment content pour na yo bébé vraiment ndeko na biso ya mobali yeyo azosepela na bozwi depuis abala azosepela na bomengo me toyebi te bafidediane na bafidediane bozwi na ye est-ce que eza normal est-ce que eza bozwi ya nzambe yeyo mpe mwasi akomi na zemi ya 3 semaines tolanda filme oyo na bokebi nyonso bafidedian na bafidediane nyonso camarade oyo touti komona ye kuna epai ya grand maître est-ce que bango nyonso mibale baza na kati ya loge camarade aye kokutaki baza kocelebre bebe ya sika vraiment nasepeli bokomi na mwana ya sika vraiment naza na esengo makasi chéri bebe tikali nakende servir bino bolia lamba bebe servir biso toza na esengo mwana bonne nouvelle o nakomi na mwana nze nalingi nasono 1 minute ilanda ngai awa azosepela mwana kuna babenge basolola na ye 1 minute bakosolola nini don oui ebuka oui en fait toza na bakestion ebele esenga totuna mpe toza biyano en tout cas bonne nano heureuse moment ebuka yoka semence oyo mwasi no aza nango fo pesa yango epa banoble pesa yango na sacrifice mwana ana aza libumu donc olingi oloba nini nazoloba mwana aza kati ya libumu mwasi na yo il faut pesa yango epa ya grand maître ebuka en fait ekozala lokola remerciement mpe ya grand maître
on a ba bonne chose nyonso bozwi richesse asali pona yo